tokutana na ba makamneti ba collègue na watu bayebi muni makamo Janifa yakutana na ntinga kutana na ninga siku na kima ngo tongo tango vana mwasi mama mwasi peka tika boy tuna ba collègue na nga tunga bisa okay na mwasi tabana ne pale muna vana mwasi nga kumo 12 ans 12 ans sala nga boy elonga kala na age na ndenge nazo mona boy wa Beckham ngai naibi ke oza ancienne dans le monde oyo pour nous na Janifa akufi ça me dérange le pourquoi Janifa akufi na dans vidéo mo Jana salaki tango yo kufelaki père na yo a souhaité que soit ses condoléances na musika dans mon réseaux sociaux et puis na ko mona ngope na total ngope na tongo awa et ça arrive vraiment kitoko tango Jani asalaki lokwa na nga sala nga ndu mali mais Jani akufi Jana akufi Maman Sila ata un monté. Ata sincère condoléance pour yata yel. Après ça qui dit. Habité, vous êtes émotionné. Pardon, vous êtes émotionné ou bezani. Mère, vous êtes star munene. Il va me que silence na yo, batu bakolo bakap, batu bakotuna kap. Parce que vous êtes image. Pourquoi silence oyo? Oyebi Jani oyebi Jani te peut-être oyebi Jani te soit ne Jani akufi boy oyebi oyebi te soit vous informez ou vous informez te c'est ça et loko ne déranger nga yango wana tout le monde talaka ba maman Marie bazana ba problème avant Jani banani ba tubele ba fatuka aimé ba tubele mona ba bijou la reine théâtre congolais tout ça na clairement vérité lelo bourgué ba comme belé tika boy bato alolendo bakomi bien kabona non na mibai na basi to china kutaba na basi et comme il a YouTube ango soki oleki yango 2 films 3 films 4 films omoni ke bato apoto babengi ota 4 personnes 5 personnes to bato to bana sima no bazo na respecter soit bato yo kuti liboso na bazo na respecter ko na ngamo ko mutu na ekoloba abolamu na ezala ka bo et puis maman Belvis so kutana ye soit morning à tel matin soit petit na car et l'on kala bonjour l'on kala ndeni omoni kotana na respect omoni parce que mutu abongo yebisana na ndenge ya mabeti a reconnaître oyo elonga kala so kutani abeti ope kara abeti kara sali pe ki mvuni tene ba kongo balobaka fulu mwa lolene asali yango te biso na bali bato baka majunda. Voilà, merci beaucoup. Nous avons retour de partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse, Kokwaba Warrior, Papa Kouloutou, famille Libota, Moukoua Moko de la presse, préfet de discipline, Bakomo Ekoya Ebele. Parce que tout ça est la bino Moussala. Merci beaucoup. Nous avons tout bon na Actu Final télévision. Oyo ezali kopesa bino ba actualité et surtout tolobelaka mingi ba actualité ya Maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture mais rien n'empêche to yamba bandeko pe basaka théâtre to actualité moko ezali to koyamba ye parce que na Actu Final télévision pour la décider. Merci beaucoup pour la réalisation à 12 yem tasimi prise de vie et puis montage. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup Nabandeko tout bolanda biso. J'espère que Nabata Kouana Bomoni Nazana Elonga Kala. L'homme du moment. Naebisio Elonga Kala miniature ke zongi TikTok ke zongi to éviter après liwa avait Jani il fallait Elonga Kala à monter à puissance boué to éviter. To retourner ma question lelo. Ba tu peux pas comment tourner ba comment loba. Akomi koni papa ou comment tu retournes mutunango awa to l'homme de base pour te montrer que c'est qui est kulutu na ya po pardon et puis afuka maki est-ce que limbisi pe na poto comment ko ka lisolo ko kangisa tu retournes ba question et puis na moi ba actualité monsieur Zali abimisi opération moko boye awa na ebité le ngakala to ngasa biso nini na théâtre tika na pesa mbote na mamita dina
depuis Belgique na pesi bambote belé. Maman José famille Libota toujours. La maman chérie à moi si bambote na yo et sans oublier maman Fifi Makuta depuis États-Unis na pesi bambote belé. Maman Annie Malonga na Montréal na Canada. Maman na Élisée Lomoula, David Lomoula et puis David Lomoula. Donc famille Libota Mobimba. Shalom, shalom, shalom. Car ndenge bozolanda film na bino discrédit pour continuer toujours kolanda yango bo partager, bo aimer, bo commenter et que ça la bien parce que Belvi Kandi Poutine de l'écriture a décevoir à binoté. À 12 ceux qui tozana au même moral mais kako panzelanga caméra na yamba invité na nga lelo na zanaye, il s'appelle Elongiakala, l'homme du moment. Jerry Kobetox, Koko Bawario. L'homme du moment. Yo, sur la telle émission. Et la moule la tarana, on y est, c'est la chose qui m'a ramené. N'importe comment on a maloba, moi, on se battait dans les Jaël Koulina Protocole. Et moi, yo, koto fingana saratola. Et moi, fingana ni serre na Virginie Manganga. Et na finga raté quand même. Madame serre Manganga. Et n'a bon. Mais la monnaie santé c'est bon hein. Oui, n'angola nzambe tozali ngana mumo na mutamnene. Omoni ozamutamnene. Oui. Tukutana na ba makamneti ba collègue na watu bayebi. Moni makamo Janifa yakutana na ntinga kutana na. Ninga siku na kima ngotongo. Tango vana mwasi. Mama mwasi peka. Oui. Tika boy. Tuna ba collègue na ngatu alisa okay. Na mwasi na vana ne pale mo na vana mwasi nga kumo 12 ans. Et le gars na âge n'engue na zo mono boy. On va na moi si 12 ans. Âge ni na oyo. Âge le tinga. Tata boy. Na va na moi si 12 ans te. Ya koko boy. Na va na moi si 12 ans te. Na âge na zo lo batoza ba camarade. Si on na lo ba ki na va na moi si 12 ans. C'est que na expérience à bolingo. Parce na expérience à bolingo parce que ceux qui nga za prudente tantôt ba ngwa le langa pe. Au moins nga pe sikoyo. On a eu la comme avant. Au sauta premier. Un bon maître, c'est lui qui dédang. Tant, balamon a vendu na fandi boy mutso amoni ngabi ah. Batu sou dans ah. Au moins mais la vitamine pour ya monene. Na rai bazo tongo na venir du stade. Ameli vitamine pour ya monene. Ce qu'on bato so batali oh. Où ya santé vitamine T, vitamine B za la boité. Vitamine za la na défaut na mais yo comme défaut na ngo. Est-ce ah yo yo so mona na monene yango la tele biso le gondo. On voit la matala na lokolo pena lokolo ba jogo. La vie bozui ya aussi. Mais ozonyo ko la bato hein. Bazo tongo pena ba biso mena ba vitamine. Wa batika la bongo normalement moni Congo emboka mao. Soki muto azangi ya kolia mais ya kolobezanga ate. C'est ça. Côté wana na boya na ngate faut aux artistes et aux amutu faut pas créer la roba news chaque jour. Obispe to créer la batu news. Bon pas il va créer les news. Bon on occupa. Donc bino peut créer la batu news. Oui. Bino peut faut pas créer les bino news. Donc bino me suppose ça créer les batu news. Ce que y na lobby. Et nga na sans réserve. Leti siko oyo o lobby ke opération zongisa monga matanga. Opération zongisa monga matanga ezanini. On commença par famille Gianni. Maman, est-ce qu'elle est là qui est belle? Ce que maman est là qui est belle. Total Limbongo, qui soit $3,000. Ok, maman a mérité 2,000. Oui, elle est là qui est belle. Ce qui est là qui est mouqué. On peut penser que 2,000. Moins 500. Au tir à combien? Quelle opération Niniwa? Opération Zonkisambo. Il y a une femme biologique qui est Gianni, Sylvie. On est là qui mouke Sylvie. Faut que la mouke, nous va ça qu'on fait le quoi on a été. Allez là mouke. On est là qui mouke. Au moni, bande kwa diaspora ne ba bon après c'est 300 na yo. Yo moko siko yo bike na 300 euros. Et puis l'opération est bandi. Faut na zonk ça combien? Zone c'est de ça. Yo gardez ça $100. Dès que vous avez la caisse pas maman Gianni. Opération zone ça. Bon, nani nous sommes là qui. Je les réserve na ponné là yo. Ona. La brine na yé mokona. La brine na poto ba pesa que $2,000. Malila makasi hein. On est là qui makasi
Le jeune atiki banami misato na $2000. 500 etilenga les colonies ya nani. 500. Mais quand n'a pas na yet, bana 500 plus 500. Non, calcul. Ça fait calcul. 500 autres les ngana likolo. Donc la brune fois tu la mission na Western zone. La brune zone sambo. 500. La brune zone ça 500. Opération zone sambo. Mais alela ki na ye. Olela ki na yo. Mais bana misa misatu. 500 na zone ça. Zone ça on a qui. D'ailleurs ça la droite. Maman Dorothée a zo mérité mon wana. A garder kaka. Biscuit on a contrôlé maman Dorothée. Côté ma civil à zone ça qui 200. La brune à zone 6. Si yo za IG faut ça IG la lengeti ou bene. Ngana za na fonction moko na opesa un combo hermo. Vous comprenez? IG fait gagner déjà. Mais na minute on a tellement dans opération zone sambo. Moi na lo ba coopération comme nango exacté. Donc c'est bon. Eh. Donc opération est-ce que on senti pendant que simba. Ce qui va simbi, ce qui simbi de ba olimba o mo. Ce qui ba boy ko zong sambong. Bo miniature musala on. Ce qui ba boy. Miniature musala nango nini. Sika boy. O matsa ba miniature. Oh. Opération zong sambong esana musala. Olela ki muke zong sambong. Olela ki bele zong sambong. Te. Olela ki bele baksilombo. Na bato ba pesa kimbo. Oui. Ah. Na bana pe bana te bana baza ba innocent na kambo bana ba mérité bana bravo bana ba zo wa bravo bana ba mérité bana ba mérité ba mama ba koko soki olela muke bi to komi ko tela ba vidéo ne moni matanga jani de ba kundi to komi ko tela matnani vidéo a 0 to yazala kinde boye yango so esprit ye libiso yeli lekite zonsa yango surtout ça makambo Patricia Tonda ebi mama Patricia Tonda aux États-Unis femme forte aibi makambo na loba Ryan Lenga CR7 aibi makambo na loba papa Jiklonjil autrement dit sponsor officiel à Paris aibi makambo na loba a 12 kutu na link kutu akota makambo te opération zonsa mbongo mama nzambe bozwa makambo na internet awa so zongisi mo te miniature na mais obi nzembo obi ke bako supporter pe na nzembo mayemba miniature nyoso ekoti kala na muki do ato mati mutu miniature ekoti kala seka na se muki ekoti kala pe oui ba matanano mais ba matanano nzembo yesima ba matanano ele ngakala lelo ba komo juge ba bi ko mi chronique papa oki elenga YouTube ba miniature l'équipe à Saratola, côté au France, c'est Maya Yambio, babi, aux sous na sanité. Donc, au yo qui goûte à miniature, au qui goûte à western. Et ça, on m'a bêté, moni, ceux qui m'ont écouté, l'eau, et c'est plus ça, et puis c'est un avantage quand on appelle l'eau. Vous comprenez? Moi, ceux qui m'ont écouté, au yo qui elengia miniature. Ça, on m'a bêté. Au besoin de Lukara po. Famille et sanine et vivre. Yo pe muto sanine au vivre. Mais sur la moni qui na comment vivre na bien. Na yo ka sonya nini? Na yo ka sonya nini ezangana. Na yo ki na ilenya miniature, na tika na miniature ni ilenya miniature. Oyo ko soyo na nene na yo. Oyo ke ilenya miniature tika ila miniature. Oyo mona ki sela analyse. Sela analyse ngapela ko selelo analyse. Oh, donc pona yo nenge tolobaka ke muta kufa kata eza ko piquer ba crise na ko sambo. Etelinga na sambo etelinga. Famille nga sina yebisa banke bozala na bokebi na bitamboli na tongo. Soko bi malipa boneza la propre. Potango muta hôtel la famille na oyo famille elonyaka. Lipa boneza salité. Ayelinga na TV. Yo, tela mama na bino kutu banana na ba mama na ibise ba ombo keba monde to kotize monde ya mabe eza monde wezana ba retour rebele eza ba kuiti mutu atamele ata mai kaka ayelio kaka brr na kute kalingate ata mutabe okimi sen obo na ndimi na sana no awa ozana awa na miniature tika boy no yo tikino tete pe baro miniature tozana no bango nanu awa to putalaka miniature na miniature mais babi oza makasi na osenga pardon ozolo baboy ofuka ba yele lo ngafaki se mai omoni babi yo ya ndimosi
boza makasi na pardon te ngai pardon na ngana ndi mosila ndemo te oh yanga eza ya respect ya yandi mosila ki pardon mo ya politesse abana kumanke batu respect tika boy amanga chic respect na famille biologique ya Jani respect merci quand même pardon bon côté le pardon c'est une puissance qui libère monsieur en tout cas pardon non pardon c'est mon pardon na ina tete na ya pardon sincère ya po firenze asa kulutu nanga ya Jani a souté Jani Fay a souté na mukili na tikana ya po na ngai ya po na ngai na kolinga te muto afinga ye na kolinga te muto asonisa ye na kolinga ya po na ngai te ba komise mal à l'aise vous comprenez ce qui ke ngalo ba ili kamo ilizaki naza mwana na ye pi na leki na ye funa ko senga pa pardon asa kulutu et sopio te yanga sopinga ne ba ba sopio mutu a raisonner na ndenge na italien yanga ko obangi parquet ngai ni na fandi boy na banga kashote ya liboso na banga na kashote bato baza na kasho kuna ba nyama te ba bato lokola biso vous comprenez na banga kasho su na finga mutu na tongi mutu soki yo sali kambu ya mabe balobi li vérité après banga ko banga san kasho na banga kashote donc c'est non pardon mo sincère pour za kulutu na yo nanga ezali kambu susu émotion susu et là bato makambi loba on émotion na biloba donc ça une émotion na biloba ngamosko na kita na tele vidéo wana okamwe na kamwe na ngam lobi na pobo lobi likambo za mina ya po ya bato azai na montage me batia on a temps fort minya ba journaliste boze na ba question makasi bon ba question misusu ya mo et puis kobe na zo na mso na liboso caméra na yabo o perdaka na moni kokoma ya gabite te kokoma kwa ya gabite abili bosa caméra perdaka teni ti oboni ti na boy na minute na moni ti na meli noir na ko question so tuninga o yela di manao na ta kuna te na la bona puta la vérité boyete na za ta kuna te no di bosa caméra za kwa mutameli noir na media no na boy ata mutatoninga cholinga na italinga te o kimisen o italinga te o italinga te na za awa miniature tuzana ndo to potana miniature na mikolo to loba nano lite ya kanda zoke na poto na est-ce que lite ya kanda webi asala théâtre webi asala théâtre webi asala a continuera oui est-ce que webi asala théâtre OK est-ce que poto na théâtre ake poto na miniature alors oh ya mabo la ndi lokolo leki na ngai na leki no lite ya kanda oh leki na ngai leki na ona âge to na musala leki na ngana âge leki na ngana musala et puis ngane papa formateur fondateur ya mwana ya leki tiaza après tellement mwana ba TV okati lité ya kanda yone formateur na ye asa déjà responsable papa auti chic choc loyenge de formation zaka muta chic choc te formation to pesa mutu ata na ndenga privé na ndenga parler te on a formé na quartier na même na Libon Saint-Martin papa leki na ye encadré papa tilelo leki abakenda kabo tilelo aza donc yo nengo sawana donc ça na mwana naza na bana mwana tebe bana nazalaka na bana mwana tebe bana ebele et puis nena boye ngamo na linga na koloba teme bana be bayebi ke papa za mutu ya maloba et puis maloba ya papa suka bimisa za choquant biso to loba bien bana baloba biso to loba bien et papa ye mo tontelo ngakala suka loba aza malomo choquant na bien na ocho ko lobi lité ya kana za leki no na âge leki na oui et boya zo mukolo bonde oh kolie bien ama mukolo makasu ke yo kolie bien azo mela bien kolie bien oui ye na yo na nazo lia bien azo mela bien komona na bonde ye na nazo lia bien azo mela bien ya bando lia bien ngabe na lia bien allez to kutani pe to zoli continuer kolia bien mais kasi mutu azolia bien yo monte que so batio na ye ba komi yo âge non assez âge de assez ba okamo ba yezo bima mukolo eza problème te aza peut même faire cher de pour azolia bien c'est ça voilà en tout cas tozo évoluer moi muke na elonga kala ndimi na ye alobi andimi miniature et puis soka za liboso caméra boye ba kazo mona lokola mutazo mela noa soki bazo tourner ba question lelo sikoyo awa yo koti monde ya miniature olobi pe okebisi déjà famille oyebi ke awa
kosambwa na kopike ba crise na kokangama ezala. Oh, na yebi nyoso. O raté déjà kokangama ya liboso, o sengeli pardon. Oui, on a liboso. Maintenant sinon. Na ba guerre au théâtre, o ba nolobela pe makama bato ba théâtre. Avant ko lobela mutu ya théâtre faut ba na lobela nani. Est-ce que mutongo a puissant ko le kanga? Mutongo a puissant ko le kashikshak luenge? Mutongo a puissant ko le kanga jaja ngayos ou bien azanani? Si on a que Moutongo a sola bien, et puis elle a bien abattu. Na holobela et puis na robo qui le ba fleur. Au moni lelo tout tient dans pena. To ke nango pena question eza question na te. Malobanga na bimis. Lelo pena tout tient na van normal. En génération lelo eza a belle vie, obi ki belle vie, azana succès et puis azapena société déjà oyo azanga ba disons bato baza engagé kuna bazwa salaire fin du mois webi yebi bon ce que muta bon pe pona loba bolamu na TV nena ke tuna tata biso ubena ke tuna mama biso ubena ke tuna nani munoko na ngamo ko mutu na ekoloba abolamu na ezala ka boy et puis mama Belvi sou do kutana ye so moninga tellement pa so kitina car elunga kala bonjour elunga kala ndeni omoni kotana na respect omoni parce que mutu abongo yebisana nano na ndenge ya mabeti a reconnaître oyo elonga kala na sudo kutani abeti ope kara abeti kara sali pe kimvuni tene ba kongo balobaka fulu mwa lolendo asali yango te biso na baloba tobaka majunda parce que mutu abongo pona lobela makamu na yeke azosala bolamu ngani na bangi nani obanga mutu mais tam ko lobi woni ngo lobi boy okozwa commentaire na oh obi ndeko lobi bo babengo mama famille bota na lobi zela no kobe babino ba makamini bolobaka commentaire mutu acha commentaire soki ke olobi mabe ya mutu na lobi bolamu ya mutu bo ale ba kicha commentaire ba so balinga bongo te ba biso ba artiste ba se bele po lobeli ka bele vite oh zela no na pese exemple on dit que je vois les exemples et puis tel la pese selon rendement et puis na relation bozana ngamu relation et le karaté oh tu bien le mot rendement et puis na relation si ko ka belle vie mutu wana relation a tellement abikiti na mutu ka bien le ngakala mbote boni kaye peut-être ceux qui peut-être na matanga on soit na banzelenga alekela tukutana kana na nakutana batu misute parce qu'on a roya kutanga bakoma batu misusu na banzelenga alekaka bazate soit ba matanga na zali baton bazate tango zolo babongo ni ozo akize bandeko na basi obi tango tangi bevi to chana okaya bala basi c'est comme si orgueil est trop omoni théâtre congolais tout ça na clairement vérité lelo bourgué ba comme belé tika boy bato lolendo ba comme belé kabona non na mibai na basi to chana kutaba na basi et comme il a YouTube ango ce que les kango deux films 3 films 4 films au moni que bato poto bengo ta 4 personnes 5 personnes to bato to bana simano ba suna respecter soit tu bato yo kuti liboso ba suna respecter au comme na facilité à manquer mutu respect ozo comprendre nazo comprendre bande kona biso mibal ezana bato misusu ba bandi liboso na bato misusu bani sima oui chance pesa mena mutunyoso okoya lelo beti eta film moko ozui pour luyalo mbala moko na film moko kaka mais kobosa na teke bato o peti bazali liboso na opesa bango ba respect na valeur parce que yo yekana ke importance nyoso mamo bani komaki bato respect bato amwani malamu na éviter bato o bazaba impoli na pesa mutu azaka respect nanga mbote soit na lobela likamu na ye soit na encourager mais yo ozaka impoli yo ozaka na lolendo na yo ngato solate so na ya ko lobela makamu non ndeni o c'est ça complexe yango moni ce qu'on a loko na lobby na bi que zo acquiser bato ebele baza ba orgueil ba orgueil donc belle vie azaka na ye simple toujours envers na yo capable belle vie te to ke makamisus peut-être au même tenga na silicite si nga na zo sisa na bi bref ya pesa ko mbote o baninga msu ba pesa côté ko bi ke ba bengo famille bote mago katingo bi ko insister pour la belle vie to ke makamusu famille bote ndeni kombo famille bote zali ba fan ya belle vie bon ba fan wow il s'appelle comment bien famille bote on a encourager ceux qui
Bafa nae, ba maman Bellevie, pour continuer pour soutenir Star Nabine et puis ma fille menée ba Eve c'est bon, à l'aide sociale et qui est bien les bons. Un mot quand même pour la Serna aussi là. Ouais, Beckham, ngai naibi ke oza ancienne dans le monde oyo pour tout nabiso Gianni Faye akufi, ça me dérange le pourquoi Gianni Faye akufi. Dans la vidéo moi Gianni salaki tango yo kufelaki père na yo a souhaité que soit celle condoléance na musika dans les réseaux sociaux et puis na ko mona ngopé na tout la ngopé na tongo a et ça arrive vraiment kitoko tango Gianni asalaki lokwa nanga sala nga nzoto mali mais Gianni akufi maman Sila ata un monté ata sincère condoléance pour yata yelo Après qui habité oza émotionné oza émotionné ou bezani mère oza star munene yo meke silence na yo batu bakoloba kaka batu bakotuna kaka parce que oza da image pourquoi silence oyo oyebi Gianni oyebi Gianni te peut-être oyebi Gianni te soit ndenge Gianni akufi boye oyebi ou bien oyebi te soit vous informez ou vous informez te c'est ça et là qu'on est dérangé ngayangwana tout le monde telaka ba maman Marie bazana problème avant Gianni banani ba tebele ba fatuka aimé ba tebele mona ba bijou la reine ba Maxi Bondo we ba septième bagarre ba tebele ba ndikono ba sizolela bazo mitakasi a Gianni aboyo mais na tuni nabi maman Sila Beckham bisal silence oyo garder azaka na émotion soit ayoka ki likambo ngo bya ki monter et le konde le kilangande ya ngwana emo pona maman Beckham ya ngwana c'est ça et choqué ouais akasi relation bazaki na bonne relation te ah bon Gianni la mwana mketan Gianni Beckham akufe nani si akufe maman bango c'est celle condoléance na Sila Beckham awa akufe papa na bango bakoza na bonne relation. Bon, peut-être que tu as la vidéo, mais tu as raté. Attends, matanga bayokani. Ah, il y a un ce pour ça. Allo bata kolobaki. Même tu as kundami. C'est koloba. Bon, tu as connu tu connais Gianni Bobi sur le bandé na simani. Tout le bandé. Ah, donc alloba a rattrapé Maloba. Après ça va condoléances na famille. C'est ça. Et choqué bato, après ça qui a monté. Bato tengai ngamu. Choqué ngai bato. Si on a tout nos likambo, on dit bien que sur la caméra, on a le col aux mela biamba. Mais les loyaux yo comme ils la liste ya basi au surtout. Babima na kulutu na biso Gianni Faye. Eza ya solo to eza comédie. Liste on a sinamoni ba tout suspect. Amoni ba tout suspect na ngaza. Omoni ba tout suspect. Et là elle bosse na omoni ba tout suspect. Banina na Bellevie kandi. Aina matanga Gianni avandi. Ali la sa motema. Na liste na combien? Combien ni? Ah suspect. Pourquoi abandaki kolela malobezo bimate? Alingaki aloba nini? Na combien komona ina yo koti na motema na e. Na lingaki sikoyo abimisa maloba. Mais abimisité. Suspect. C'est na septième bagarre. Deuxième. Banda ki kolela. Banda ki kolela na talibo. Moi je suis azolela boy. Bistam azolela. Suspect allez. Comment on est liste? Comment on est? Oh, na komi. Na tali susu boy. On a bijou la reine. C'est quoi boy? Talima ya miso na bi. Aza suspect. Allez, comment on est liste? Oh. Tu vois, au moins na zo kuma ba kuma liste na koya kotuna bango après. Émotion ezaki pour nini? Suko lobi bien talé. On continue la liste. On continue la liste. Yo émotion suko lobi bien talé. Allez, on continue la liste. Donc liste ezala non en attendant au vérifier. Na vérifier. Na vérifier. Siko yo zotanga liste. Mais mutu ye moko ya émission mi bimisi alobi ke abota na Gianni. Nathalie Maxi. Maxi une émission en France c'était mal le kabi ou alotia Gianni. C'est meilleur Leli Makasi hein.
il y a les limas. Ah, la liste na combien déjà? Et puis na poto maxi na biso. Na liste na combien déjà? Au combien on a liste en attendant. En attendant, à la liste. Na combien de la liste on a? Il faut na bande ko vérifier. Pour comment monter la liste, il faut na vérifier ce qui aux innocents allez. Effacer. Effacer au long way. Ce qui expression des clairs allez. Si maman lo so wana bimi. Avant yo tia une liste. Maman loso azaki na matanga. Na bien, azaki na matanga na mona kié na matanga. Maloso za ta basi Algérie lingata. Lunga kala. Ser na yo te. Maloso za ser na yo. Ser a Janit. Kasit. Ser a Janit ser na ngai. Yo jana Janit. Nena kokote. Jani nenga za na fai. Aza na basi alingana alingama satel kwa maloso te. Et puis guna yela maloso. Mutu pas ça la rappel, mutu pas ça la changement de bande brisque sans qui non. Est-ce que boko linga pe baguna nga moi ça pembe mais lobi boko bino na basa mwi. Est-ce que boyeza ko finga? Eza ko finga te na yebi. Na lobi ke maloso mbula nini oyo babota na jani. Est-ce que yebi ke après matanga tant ba moni ke mbongo ko motama na circulation na ba réseaux sociaux ke bana jeni mazozo mato pe abimi mwana jani. Abimi mwana oh ye mwana misatu ya jani. Tika boy mbongo zana kindo. Tika boy ba kepe filmer maloso na famille ba jani fai. Oh ye mwana jani ya misatu mama top. Bana na mikemi kana yonso ba mikolo na ye. Oh te wale za comédie. Wana ya comédie. Abimi ya solo. Abimi pela solo mwana ve jani. Ya misatu. Ya misatu. Bonne ça doit y avoir mula la connaît ça colonne. Colonne. Wale za comédie. Oh. Mama so aser na yo, aboyi ko fana eloko na mutema. Aibisa pe na famille ba ebake. Aza marge moko akufa, moko atikala. Abatela epe quand même famille ba yeba. Eza la ndinga mabete, eza la ndinga yo zo bataille te. OK, ça problème te. Toza pe batu nzoto ya botaou. Oko kwesa mape. Eza problème te maloso soki oza na mwana na biso famille ezali. Mais oyena mama moboye esi bakaboli ya mbongo. Siko mwana oyo na minute akozwa ko kasi ba mbongo zolo bana ozo kata batu balelaki te wana. Te wana mère azo simba. Mama Dorothée ona mbongo mama Dorothée. Kasi mama Dorothée oyebi so bondelo bito pesa pe mwana oyo ata mwa 500. Mama loso oyena mama mo mabe na mwana na yo na ye. Oyo ayoko kuta mbongo side esi bakaboli. Bakaboli déjà. Ayina mama mo mabe. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Là, c'était Elongia Kala, l'homme du moment. Papa Minya Minya. Habillé miniature à Obangate. Et là, on a retenir un passage dans l'émission dans la Lilo. Tout ça qui n'a yo. Et puis, il y a des soutenir parce que aux autres, quand même, la vérité, nous sous. Bazolanda. Rien à le boy. Opération Zong Sambon, ils ont continué Sam Sana. Pendant que miniature, elle qui l'a moutouté. Bangela ngate soit fini ngai bachinga miniature. Oh ya sila, oh ya na sena zakte kubangela no ngote. Kongo zamboka oyo soki mutu azangi ya kolia ya kolubezanga ka te. Wana kutubanga note. Na mokolo nzoto na bangi na ngate sina bisi famille nanga. Boza na buke na bukebi. Mbota trona Patricia Tonda. États-Unis. Numéro nga contact is plus 243 89 62 63 503. Plus 243 89 62 63 503. Anniversaire nangai ezali le 27 avril. Ba vidéo. Vidéo mutu tout. M-Pesa. Western. MoneyGram. Et le kalazo zelango pena numéro nga plus 43 89 62 63 503. O sepela na artiste na mino longa kala. O sepela loka ninga lobaka malobana sepela kayo. En tout cas, numéro nanga anniversaire nanga le 27 avril. Maman Belvie Kani. Mère Bossia. La patronne. La patronne. Mère. En tout cas, nabi koza ami qui la poto et comme il lundi ceux qui vendent na kin mercredi OK au PC poto bonjour. En tout cas, le 27 il ça la bien vraiment ce geste là musique ça la et message est commis et comment déjà et comment pour bah ici on a fait 12 ça la fort pour message comme 12 ça ouais pas ma belle vie
te 12 za na wenge nezala te 12 za na wenge famille bota bateka ka famille te ah ok ba wela ka famille tenga li pona anniversaire na papa kuma senga te ba wela ka famille te ah te wela ka famille te ah place mutu nyoso za ndenge oyebani na Belleville bozala ndenge na bino boyebani na ah uzara ko kala yo azati et puis il y a pour Firenze parce que Zali mon président Gadja Ngadios tout le monde balinga tonto elonga kala je suis là pour bino pour banga na bino telonga kala bino azali opération zongisa mbongo zo continuer voilà awa elonga kala za na complexe et ce qui les kamoya sona lo ya solo ce que zalu kutana lo ba zalu lukuta en tout cas maman Labrine oza maman bana na biso nzamba lo la bomba bana na biso biso comprendre abomba pena yo biso comprendre des émotions tozaki nango pona ya faille tozaki ba tu photo silika to sala boyme to tali ki bana ba ali to sani mais seigneur pardon te olobi seigneur pardon na konza instrument ba pardon ba tunyo sote ah mais yo to ngala fa la ko ya ni mos pardon ni voilà on comprend ma belle nani Labrine batela bana biso misatu bazana maboko na yo en tout cas il y a Janice Takei Olivier Ansel Zolo mon frère bana bazana kati mais rival loyi bana bazana kati totika makambo ya koloba suku mabe pona Labrine ya kofinga makambo zebele ya kusala makambo zebele ya koloba mais actualité nyonso oh ce qui ça oh analyse oh koloba to koya koloba po toza ba soni kamo sepe singe lo kalate na koloba en tout cas merci na batoashi choc le nyemo bimba groupe ya président sur Gadja Ngadios tout le monde je vous aime voilà merci beaucoup Nabino Tubulandaki biso na Actu Final Télévision l'émission a été réalisée par A12 Loboko Trépied monteur réalisateur né Asaila Ibiso ba vidéo merci beaucoup na Ansuluzolo Fantomas à théâtre merci beaucoup na 2 minutes Igor merci beaucoup na Yapo Firenze obiki Ansuluzolo ninga yaki en tout cas na sepela ki na présence na bango Igor 2 minutes Igor 2 minutes ça va kindemikili merci na Koli opesa ngai vraiment mon ami Igor 2 minutes na sepela ki Maxi Bondowe pe avaya amenanga Koli c'est la famille en tout cas ils allaient rendre boy omoni boy moi to sona exact moi to fingana exact to silisi merci beaucoup na ya po Firenze na ndeko lo batana bia po Firenze na PSP anima kwa kala ba mbote bile parce que azali ndeko ya po Firenze puis azali moko ya biso ya famille bota anima kwa kala toujours ba mbote na ngaba songi obimisi bango na poisa ya anima kwa kala merci beaucoup na Sonia Evoloko merci beaucoup na Fatou Miracle merci beaucoup na Nani Mike la Duchesse merci beaucoup et merci beaucoup na famille Bota Mobimba la maman chérie à moi si maman José en tout cas famille Bota Mobimba bamote na bino belé tokutana la prochaine occasion ceux qui nous ont bazongité baba